Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bamba. Oya uti wapi, oya uti wapi, oya uti susu wapi, oya uti wapi, na miragalo kutana gombo ya Yesu, oya uti wapi, na miragalo kutana gombo ya Yawe, oya uti wapi, amose na kofyakula yolelo, yakawa, beta beta, amose na ko beta yolelo, Beta, 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 Yesu beta kibango na temple, Beta, 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 Yesu fiakula kibango na temple, Beta, 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 oya uti wapi, oya uti wapi, oya uti susu wapi, oya uti wapi, na miragalo kutana kombo ya Yesu, oya uti wapi, na miragalo kutana kombo ya Yawe, oya uti wapi, amose na ko beta yolelo, yakawa, beta, 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 ngaina ko fiakula yolelo, yakawa, beta, beta, amose na ko beta yolelo, beta beta, beta, amose na ko fiakula yolelo, beta beta, 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 Yesu beta kibino na temple, beta, 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 Yesu fiakula kibango na temple, beta, 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 bien aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato Yesu akufela bande koya biso bien aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense, tant que avec force, avec puissance, parce que nous avons la vérité, parce que nous avons Jésus-Christ, parce que Dieu, le Père, alléluia, il s'est fait chair et il était venu nous chercher. Alors nous sommes dans la vérité. Moutako kosa bisote. Bien aimé toza ba sentinelle. Bien aimé ceux qui mouyibia ye photo belle la ye. Baloba ce ko monindo ki belle la ye. Bien aimé pote batuba ye batuba kima ye. Oh, amose na ko beta yolelo yakawa. Beta beta, amose na ko fiakula yolelo yakawa. Beta beta beta, Yesu beta kibino na temple. Beta beta beta. Bien aimé dans le Seigneur, pesi passe, pesi mawa. Bien aimé tozi vidéo moko, na remercier sœur nangai Betty. Betty Mwananteba, la sœur de mon frère, de mon ami d'enfance, Jeff Mwananteba. Merci na vidéo tindelingai. Bien aimé dans le Seigneur, vidéo pesi passe, pesi mawa. Komona, mutaza koko sabatu boye. Bien aimé toza na vidéo toko tiango. Tam suposo moniango. Bien aimé ebele abatu bozo ko na séduction, pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé nyoka na miso ya batu, akomaka paniquer, akoswa tout le monde. Bien aimé na beto lusulmoko, na zalaka na interna na mbanza boma, na keko tala amina nga moko azalaki mwana ya directeur ya école. Bien aimé na keko tala ye na ndaku na bango, po bango bando vandi pa na bango. Bien aimé na ye na temi na fenêtre, nzoka nde bango bazolunga ba boma nyoka mo akutaki na ndaku. Bien aimé nzoka nyoka sa bimaka zoleka na sia makolo na nga libanda. Batu bazaki na sima ba gange zalaki te nyoka leki na ye. Elaki sinini, bedeme omoni nyoka na miso ya batu. Soka zomona ba citation akoma ka excité. Nyama nyonso même mbwa. Soko bozo bouger akoma excité. Alors na kati ya batu wana bomoni pe sac nyoka na kati. Nyoka vandi na ye, na ndenge batiki sak, na mutongo sala ba ventir ye soka mosi mbayoyo, na mutongo kutaki na nyoka telemi na ye, ele utakweni na mabele, bine baza kokosa bino, bato baza ba feman, bato baza ba menteur, bato baza ba escroc, bine babilo koneza ba jia ba feman, botu na ba feman ba koyebisa bino, bine meza babilo ka lokuta, baza kokosa bino. Alors que savoir avec Jésus-Christ? Batu baye ko luka salut, batu baye po ete bakota lola, basu babilo ko ba miracle ba kenango wapi?
Oh, bien-aimé Philippe Alba qui montre-nous le Père et cela nous suffit. Bien-aimé Tozan a besoin de Jésus-Christ. Yenda kofek ne koulousu pona biso. Bien-aimé atindi batua disciple la ye. Allez faites de toutes les nations des disciples. Ngana kote ya yo, poko ma disciple. Yo po kote ya mona na yo, o kote ya muninga na yo, poko ma disciple. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et kote ya mutezaka mutu aye bande Jésus-Christ. Aye bande ke yeso kufa ki pona ye. Ceux qui croient dans l'œuvre de la croix, Abikisami. C'est ça la parole de Dieu. C'est lui qui croira, sera sauvé. Bazoko Sabino, Bena Makamba Lukuta Banganga. Bien aimé Bazako détruit ma foi Nabino. Mais bien aimé Vato continuer. Tout à nos vidéos, ya pamba pamboyo, ya soki Amos Mbayo, ya tolbi o ya uti suwapi. Naba miracle lokuta da kombo ya Yesu. A uti suwapi oyo. Botano lulenga mutango. Bien-aimé, ba charlatan, ba fils du diable, ba prince de ce monde de ténèbres, bango yeyo, ba kangi tala bat na l'église na bango. Bongo na telle vidéo yango, bino ba mama. Ah, vraiment ya solo yango pena donc evalia ki mbuma na jardin d'Eden. Il faut mona ba mama bazole, so bozole la nini na yibiti. Bote la vidéo ba mama bazole, so bozole la nini. Hein? Bozole la nini. Ndenge nyoka bimi. Elle est ici bino. Est-ce que ko lela kuna, boke ko tala banyoka, to boke ko luka salut. Bien aimé bazo ko sabino, bien aimé bazo ko sabino. Ndako nzambe eza ndako mabanga te, ndako nzambe eza mutu. Nzambe afana kana ndako bato mokili batongi te, bazo ko sabino. Bien aimé biso nde yondo sa ndako nzambe, biso nzambe sa kande kati na biso. Na tango wa loi ya Moïse, ndaza na na temple. Bien aimé nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, bazo ko sabino, batanga bino banse na alliance, po ba ko sabino matea lukuta. Tout en nos vidéos, ya tipo yo, faux serviteur, fils du diable. Amon senako fiakula yolelo, yakawa. Beta beta, amon senako gogola yolelo, nazokyo. Beta beta beta, yeso beta kibino na temple, fia. Beta beta, yeso beta kibino na temple, faux serviteur de Dieu. Bien aimé, tout en nos vidéos, après tout zonga, au nom de Jésus-Christ. Il y a un esprit d'un serpent, Seigneur. Il y a nyoka na shikaou. Sababa bo shete kelebus. Krapo suti kelebus. Ziti kelebus. Le frère là. Ndeko wana mobali. Jette ton sac là par terre. Glody. Glody. Jette d'abord ton sac là par terre. Boka no sac no na mabele. Sac no sa no kitsa na mabele. Kitsa. Crions d'abord Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous pouvez ouvrir ce sac là? Boko fungola saki wana sikoi. Bo fungola saki wana sikoi. Shabrita karabus. Rapazete kerebuza brute. Trembozo kreta. Nyoka nakati ya saki. Shiza taramos. Brifo yezati keremos. Rapapa yotokoromozo brute. Dere babu sheketere mazugrinta. Ibre sete keremozo broi. Suzete mariza brute. Kravoza te keremoza brush. Indra bababo sheteremos. Shele zabro te keremoza brush. Ruya bababo sete geteremoza bru. Shele re bababo sitere mazobros. Krababo sete keremaza brute. Bria maraboso te keteremoza brute. Tangaria marabos. Rabobobo shite. Inda repopopo. Indezeba yuta. Karima mamose. Profese keterebos. Imbrosa bababosh. Salazite keremoze brute. Tembrosati kendezebosh. Rababa papayu. Kere mama maso te kerebos. Ila babos. Taramazekete. Tombrosi terebosh. Rabababos. Ishentere mazubroi.
Grebobobo, Zutekere Mazobro, Sababo, Yatike, Gembizo, Pozali, Vitrobo, Zuteka, Shabazite, Keri Mazobros, Matana lo Sambo, Matana lo Sambo, Église, Matana lo Sambo, priez, 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 Église, priez, priez, Shababababos, les Ebetiele Mazobroti, Vivosobo, Tali Mamose, Rami Kabo, Site Keshite, Rovose Botele Bebebesh, Sisi Tangetere Bobobosh, Volo Sabrute, Kere Sabros, Sisite Keremos, Robo Sebros, Isabababos, Bobobosh, Robo Sote Keremazubros, Sisi Teremazobros, Robo Bobo, Sendeze Urot, Kero Asibros, Filozobros, Site Keremozobros, Robo Bobo, Sushi Teremozobros, Trabasi, Mezebo Teremobos, Sisi Teremazobros, Vozobros, Garozobros, Shendezabros, Basi Teremobos, Folozabros, Shendezabros, Basi Teremozobros, Shendezabros, Chabros, Sotekeremozobros, Lozobros, Sakasabros, Lozabros, Lozabros, Shendezabros, Baruasibros, Shendezabros, Voilà. Écoute, ce sont les œuvres du diable. Des gens qui combattaient cette conscience depuis le début n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ils ont cherché qu'il y ait même mort d'homme pour détruire ce travail, pour combattre cette église. Mais aujourd'hui, ils sont tombés dans la confusion. Envoyez! Envoyez! 3 fois! Fais! 3 fois! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Dans cette église, personne ne mourra au nom de Jésus. Dans ce travail, personne ne mourra au nom de Pasteur, tu es Bobomae. Nebo Enzamba Salarabikamo, quel que soit les combats. Naomona bazo bwaka mbasu. Namoni ba bwaki mbasu wango na wenze. Yes. Namoni ba bwaki mbasu wango na wenze. Namoni ba bwaki mbasu wango na wenze. Yes. Mais que soit mutumoko qui est venu chercher le miracle de la guérison.
Je suis dans tes... Oya uti wapi, oya uti wapi, oya uti susu wapi, oya uti wapi, na miragalo kutana gombo ya Yesu, oya uti wapi, na miragalo kutana gombo ya Yawe, oya uti wapi, amose na kufia kula yolelo, yakawa, beta beta beta, amose na ko beta yolelo, baluka. Beta, 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 Yesu beta kibino na temple, ma. Beta, 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 Yesu beta kibino na temple, zwa. Beta, beta, beta. Bien aimé, na monito bondela, yambo to passo la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Merci, papa. Nengozo tinda biso, papa. Merci, nengozo telemisa biso. La but moko kaka po bala na yo ba yeba ke ba faux serviteur de Dieu bazali oloba ki yango déjà papa ke bakoya bako séduire batu ebele tala bana nonde baza séduit papa o nzambe tande baza kokosa bango pona suka bazo bambongo na bango pona suka bakomisa bango basi na bango pona suka babimaka meme na mibali babima na mibali papa bazo ba étoile ya batu po ete basala papa na bango qui est le diable yango zo tinda biso papa o tinda biso na ba loyauté, otinda biso benga bato ba papa spiritualité, otinda biso papa na ba organisation d'homité papa, o nzambe tala ndenge bazo sala ba miracle lokuta, yango zo tinda biso to belela bano ya yo, bato Yesu akufela, ba fungola miso, ba kabona na bato yo, po bazo mema bango na lifelo, soki ba kufi na maboko ya bato yo, papa bakozanga lola, yango zo tinda biso papa, le salut est individuel, papa akozala juger te po atambolaki na akenda na l'église bato yo papa muto akozala juger selon ndenga atambolaki na vie na ye na se ya mokili yo papa c'est ça la vérité mais bano ya yo papa tane bazolanda batu wana yango zo tinda biso nzam to beta son de la trompette po bano ya yo papa bato Yesu akufela bakabona na bato nzam papa message alléluia et ça misala na bomo ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, vous en adressez à bien. Ah, bah, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve, uniquement pour na bateau yeso kufela. Ceux qui sont kufela te, Rolanda bateau. Bakobimsolo ba nyoka banipe ko lela après wana basengo frand bongo frand ko bima wana po bomone ki miracle lokuta bazo kosa bino bazo détruire ba foi na bino oh ndeko na ngai bazo kosa bino bien aimé bofungola misu bokabana batoyo bien aimé osana adresse ya bien osana bala ba Yesu simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te fungolo mémoire. Au kabona na batoma B, au fungola miso, aux la vrai enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Voilà bien le Seigneur. Makambo nzambe, et comme nous makambo batu. Makambo nzambe bien Satan azo régner katabana na ye, bazo sala ba miracle lokuta, bazo kosa batu. Bien toko tanga verset liboso, to mona eloko Philippe asengaki na Yesu. Alors montre-nous le Père, bando bandeko luba. Montre-nous le Père. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Alukarana no Père. Ben aimé moi na soka bunginzela. Moi na ata soki mona no ba parana na été. Ben aimé to ba soki papa na zalaka na mboka to nkoma na mboka wana eloko liboso na mona papa. Voilà eloko biso. Donc to bunga kinzela ben aimé to zungi na maboko nzambe. Eloko liboso ezande nzambe. Montre-nous le Père. Bien aimé tokotanga verset yango. Bien aimé na kei na Jean chapitre 14 verset 8 à 10. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour Amos Mbayo yayo kangai bien. Faux serviteur de Dieu. Azakuto komomorona petit nanga Djibril Mbayo que je dis bonjour. Voilà. Bien aimé tokotanga verset oyo bo fungola misu bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 14, on a verset 8 à 10. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père,
et cela nous suffit. Voilà un enfant de Dieu, alingaka mona papa, et cela nous suffit. Pour mutu azana nzambe, bien aimé akosala ba miracle. Mutu azana nzambe, bien aimé Satan akokoka ete. Mutu azana nzambe, ata monde ténèbre ningani, ata basangani, ata ba memi photo na yo, ata ba memi kombo na yo, ata ba keina lo nelamba na yo, bien aimé bakozwa bulu yeke, bien aimé ko tourner bango mabe, na Satan wema otuna bango, pourquoi bo memi kombo mutu place oyo, bien aimé mutu azana Yesu, bazo kosa yo, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, oh dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et ça na kombo mususute, et ça ne loko mususute, aswa zwanyo sone kulusu, na kombo na ye kaka to bikisami, bazo kosa yo, kosi sabambongo na yo, oh bien aimé, bazo profiter na yo, bazo profiter ba tripoter nzoto na yo, bazo profiter ba liambongo na yo, païen, osa païen mon frère, osa païen ma soeur, yo to karambane d'église bâtiment, o luka kanini. Yeso so le baki yondo za temple, yeso nzamba molimo nzambe vana rande kati na yo, olingi sunini. Ozo bazo kosa yo na ba commerçant, ba feman, bazo kosa yo. Bien aimé, tozo tanga verset na biso. Jean chapitre 14 verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yoka Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voilà. Yesu alobi. Oyo amoni ngai, amoni papa. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trois font qu'un. Bien aimé saka mutu moko. Besoin de dispensation. Bien aimé dans le Seigneur. Yesu alobi awa. Abi bandaka nazalaki na bino Philippe. Ozo reconnaître ngai te. Donc c'est le Père. Bien aimé Jésus lui-même, c'est le Père. Jésus lui-même, c'est le Saint-Esprit. Yango tango akei, siko azaka na biso mais en esprit. Oh bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. C'est ça un enfant de Dieu. Et le kalibosa le kaka père. Moi na nyo sote le kalibosa le kaka ba parent na ye. Ce qui ba parent ba bima ki mona tike na ndako. Donc ba parent ba koya. Bota même na classe. Donc ba parent ba kezo moi na classe. Ezra na crèche. Donc moi na moni ba parent na ye. Terne moi na sepelaka. Alors biso toza ba na nzambe. Alors yozo landanga. Oza moi na nzambe pa. Comment ozo sepela na makambo lokuta. Baza kokosa yo. Na miracle lokuta. Baza kokosa yo. Beleme nyoka ya solo place wana akobima ko swabatu nyoka moko vandi na yenye banyoka moko balongola bango deja ba vene banyoka ba cirque ba feman balukaka banyoka wana po basala nango ba makambo ebele bazoko sabino bien aimé. Oh, bien aimé, bazoko sabino pourquoi? Alors nyoka na kati na makambo nzambe oluka nini? Bien aimé, yoza mwana nzambe. Mwana nzambe akusala ba miracle. Et puis miracle eza nini? Miracle liboso nzamba lingaka mutu abungwama. Voilà le plus grand miracle. Mutu azeki na mokili, mutu azeki na bachoko, na kindumba, na milangwa, na makambo ebele, na moyibi, na kindoki. Mutu ngwa bungwami. Mutu ngobi mutu na sika. Voilà le plus grand miracle. C'est ça le miracle. Bien aimé, makama ko imposer ba tumabo ko lunga ba malade. Eza ba biloko na biso ba eza ba matabisi ba pesa biso. Ko kama ba biloko anate. Soko kangamba na Yesu ko bikisa ba malade. O sala ba makambo bele yo moko. Bango baza banganga, bazo kosa bino. Ata longolo malade, mais yeba ke nganga so longolo malade, c'est ka kocho loko mususu. C'est ça. Bien aimé, kangama na Yesu. Tokotanga verset mususu. Yogolo tokotanga wa. Nakina Marc chapitre 16 verset 17. Yogolo balubia pona yondo ko landanga yonto kamera ba miracle. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oyoki, babi tala miracle, tala makamusi. Oyo eko landa mutu nyonso oyo ko indimangai. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ndenge boza on a kati l'église de bâtiment on a na pasteur wana na yo tamsu yo mtoko na doa miracle yete po mutu no so yambel andimies na bomo na ye beneme oko big se fait malade oko se fait makambo pele yo moko na ndaku na yo na baningano na yo moko pe. Oh bien aimé Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons.
Mutuno ça na pouvoir. So na Yesu, oza na pouvoir pour chasser des démons. Tu n'as pas le temps d'aller à l'église du bâtiment. Bazoko sayo. Ils chasseront les démons. Oko chasser démons. Chasser ma maladie. Oko chasser pauvreté na vie na yo. Oko chasser d'échec na vie na yo. Oko chasser célibat na vie na yo. Oko chasser nyonso tu ya munguna na vie na yo. Bien-aimé, oza na pouvoir ya ko chasser yango. Au nom de Jésus-Christ. Bazoko sayo ke no luka nini kuna. Nzamati na rende ba messager pour ba rappeler ka bala neka ainsi dit l'Éternel. C'est tout. Depuis ce temps qu'on rappelait binoga ainsi dit l'Éternel. O makamba lokuta basele ba magablo na bango ezan a le peuple sambongo to somba temple ngo tia na kombo na ye lobiso ka kufi atikeli mwana na ye to mwasi na ye ba paye bazo sakana na bino ba aveugle ba esclave mutu bino zaka esclave dès le début mutu bino zaka esclave ti le loko mutu bozaka ba esclave biso to longwa esclavagisme wana au nom de Jésus-Christ ba paye. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues avec S à la fin. C'est-à-dire plusieurs langues. C'est quoi? C'est-à-dire elatelinayo et koloba. Lobelino koloba. Lolengeno koloba. Tout en toi et koloba. Donc c'est ça, ils parleront des nouvelles langues. Moi, on a monier, au moins, nasuki na ye, nandenge na ye, au moins, rien à voir na bapaye. Mais ce moment, tu as moi nanzam, au te na bapaye, ba nenge moko, c'est qu'à ça moi nanzambete. À côté nana Jésus-Christ te, nano à ça la repentance te, nano à ça brisé te. Voilà. Yes, Jean-Baptiste Alobaki, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, lui, il vous baptisera du feu, d'abord du feu et de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Le feu c'est le brisement. Nous avons l'élection à brisement, le feu à quoi briser yo. Après Saint-Esprit, plus au Saint-Esprit. C'est ça. Et là, ça va battre ma maïté. Nous avons baptisé de ce sikoyo. La nouvelle alliance. Bote faut passer un kota kota na ba mai et ba baptême do. Mais bazaka na makoma mabe na bakindumba na makoma mabe. Donc c'est que batte basolo balelo yangote. Oh papaye. Yoro totanga. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. So nengo serpent ko pembe na yote, o bandu tambole ne tubukani, donc babi ils saisiront les serpents. Donc beaucoup kangamisala ma baignon surtout. Quand pas de serpent, pas du diable. Le serpent ancien. C'est le diable. Ils saisiront les serpents. Donc, beaucoup karamisa na Satan. So, nenge nini yo, na nyoka, ala nyoka nga beti yo, obandi utembo la koti koti, obandi makambo lukuta. Na gasongo soki kombo la komaki yango wasoki, na gasongo glodi. Glodi tu iras en enfer. Glodi soko dénoncer muto te tu iras en enfer. Glodi oyo. Ba pauvre, botelo mwana ngozomona ba pauvre bana batu bana banzala. Oh, comme si ça bana batouche, bon bon, on dit ba pèse là, kama $10, moi $20. Oh, y'a pas si. Yo quand aussi ça verset haut. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Nyo sokolia au poison, au nine et au sol passe et au sale le côté. So moni mo lanza ba kofi na poison, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moutuno soto mbie sunabo moinaye. Imposer le moi no le boko. Imposer mututo le boko bika. Mais bien le côté mutuno pe mutuno soto te. Bato na bango ko imposer le boko a jouer le konabo moinayo. Bien aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous, le diable travaille. Atindi bano yaye. Bien bazo sa misale a tata na bango. Po ba mema bino na lifelo. Po ba détruire ba vie na bino. Po ba yiba bino ba étoile. Na musique a mokili ba yiba ba étoile. Na politique ba yiba ba étoile. Na l'église batima ba yiba ba étoile. Ba sela ba étoile na bino. Réveillez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Bouté la faux pasteur Amos Mbayo, faux serviteur de Dieu, fils du diable. Ce sont des faux serviteurs de Dieu. Babongwa mate, bien-aimé. Babongwa mate. Baza brisé te. Baleka na moto te. Pourquoi dandara bateau yo? Tokotanga verset moussous bien-aimé. Bien-aimé, toke na Matthieu. Yesu elise kiso jamakamba bateau. Toke na Matthieu chapitre 24 verset 24. Et puis verset malam. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 24 verset 24. Et puis verset au malam. Car, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Car, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire
s'il était possible, même les élus. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Bien-aimé, le kuta bakoya, bako sala bakambu belé, na ba faux miracle, bako séduire batu belé, s'il était possible, même les élus. Oh, bien-aimé, mais c'est impossible. Babi, s'il était possible, mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible parce que nous sommes des élus de Dieu. Un élu de Dieu, jamais n'a kukulanda bateau. Bien aimé, même ngato na bongo motema, na kate l'église batima, na sutala kama mbazo sala, na utande ba senga badi, na zo sa mos nanga, makambo za makambo lukuta, nzamba ko senga ba mbongo te, nzamba koza na makambo te. Ako maman na arié, yazaki makasi na makambo, na papa yupi, ngabi tala, au pire un jour raison, le la pesanga raison. Donc comment que tout bien collé quand tu es dans ba bâtiment wana. Ba problème na ba problème, makambo lokuta na lokuta. Bien-aimé bazoko sabino, réveillez-vous. Yesu sa kufa ki pona yo, Yesu sa ki nyonso pona yo. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Voilà ce que Dieu te demande. Soko saliboye, oko mona lola. Soko saliboye, o beta bandokia famille, o beta bandokia quartier, o beta bandokia ba collègue, o beta bandokia mon physique et mon spirituel, o beta bango na kombo na Jésus Christ. Bago longa yote. Nous sommes plus que vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi bazoko sayo? Oh, bien-aimé, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà des victorieux et des victorieuses qui t'amènent. Pourquoi bazoko sayo? Totanga yango bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, dans un acte chapitre 4, bien-aimé, dans on a verset 11 à 12. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus est la pierre, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu fait homme, le seul, l'unique, le vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Eza na kombo musute ndeko nanga ya mwasi. Eza na kombo musute ndeko nanga mubali. Bandeko nanga eza na kombo musute bozolanda ngai. Eza na kombo mususute kaka na kombo ya Yesu. Beleme ba église oyo basala kana politique na ibisaka bino. Beleme ba église tout bomona ba religion. Beleme ba kimbangiste. Toutes ces choses là et ça kana politique pour na ko endormir peuple. Botane ba kimbangiste ba lalisa. Beleme ba tuer ba milliers de personnes. Ba boma bango ba esprit ba vert blanc na ba onde ba côté alola na ba vert blanc makamba lokuta bien-aimé baso kosa batu ba konsa batu ba bébé spirituel kimbango ngani kutu bien-aimé batu wana botano so baza famille ya solo bazo kosa bino bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé soki nzamba benginga pourquoi so fo mona na ngaya abandolba non soki nzamba asenza bengi to bengi te amo nzamba pa bengi mais batu boso mona wana o noko o neveu o Naba neveu ba yana kimbangiste wala. Naba neveu ba moko. Bon, et puis vous croyez à cela. Vous croyez à cela. Bien aimé. Bon, personne comme moi na Pierre morazo diriger sur toi diriger à ceux qui wapi. Pourquoi bazo ko sabino? Pourquoi bazo ko sabino? Bien aimé dans le Seigneur boulamoka. Ils ne sont pas de Dieu. Ba yende ko détruire ba foi na bino. Ba yende ko mema bino na lifelo. Bien aimé pesi passe pesi mawa. Papa na tikinde ko na maboko na yo. Papa grâce au sala na biso ya ko yeba yo le vrai Dieu. Ça on a ndeko ala ndingai. Ça na bandeko ba kangami na kata ba bâtiment papa. Oh papa lo tsa bangwata na ndoto papa. Bimisa bango kuna nzambe bazo nyo kwa ma papa na ngai. Bazo nyo kwa manzam. Grâce au sala na biso sala ngope na bango papa ba bima balanda kaka yo po ete ba bikisa milimo na bango papa message nzambe délivrer bano ya yo oya landa kingai pambola ye pambola misala na ye pambola santé na ye pambola vie na ye ko isa banguna na ye nyonso na kombo na Yesu Kristu. Amen. Ndeko nanga ba créature nyonso nzamba sala
ebotaka, nzete ebotaka mbuma, me banyama babotaka bana, bakenda komona ba pasteur te po nyama bota, bakenda komona ba pasteur te po nzete bota mbuma. Alors yo posa créature nzambe, pourquoi bazo kosa yo? Bel me soko talelika nzambe, ata ba bloka mabota na yo ko bota, ata ba bloka vina yo bele moko fungwama, ata ba bloka osala musala te moko kuzwa musala, ata ba bloka bala to ko bala, nyonso basala beneme iko fungwama, pamba te okangami na Yesu. Beneme Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Bien-aimé, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, comment on se peut s'améliorer biso, et ça te kaya Yesu. Neti ba nzete ba nyama, bien-aimé, ka grâce à nzambe, ne ba botaka. Alors yo, ce que ozana ba difficulté pour landaka, nde bato rolanda nzambe. Bien-aimé, nzamba pambola yo, nzamba visite yo. Mais to bina tamoke, pour tout l'ongla taba souci. Kotikala loyenge kindumba mila mwana lokuta indoki kimoyi bikili kunya de mabe okola motima paisa la kota loyenge kindumba mila mwana lokuta indoki kimoyi bikili kunya de mabe. Atabo fingi biso kaka Yesu, atabo choli biso kaka Yesu. Kaka Yesu, atabo choli biso kaka Yesu. Biso bato Yesu akufela biso bato ya likolo Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce!